lelo na ville province ya Kinshasa solution eye pona mituka na bino tunangani ni mwana mama établissement Force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yeli bino solution pona ba mituka na bino oye mwangana ezana matutu établissement Fordi ateli bino débosselage peinture pain fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya ba bebe po ekozonga elengi na nenga kosakana te sempelas na sempelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na nenga kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marque nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa ngo dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Fordi oye kosekusa mituka na bango oyo ekufa établissement Force de Dieu kidakadaka na yebiso gu keyo poto na kati ya Kinshasa Texas na République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita oyo ye Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba congolais soni botala bino moko inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye ezalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pe simba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobeta mawa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na G-Graphic Design ba carte de service ba carte de visite invitation ezali kobeta makitoko mariage na yo ekende sango bazali kosala ba flyers ba drapeau na ba écharpe ba affiche kobanda na A4 A3 A2 A1 na A0 ezali kobeta madada ndeko mwana ya Congo ne vous trompez pas d'adresse nzambe pe kokodikoko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo G-Graphic Design otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba soki l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba kota na G-Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso ah G-Graphic Design la qualité c'est notre devoir ekeyo. Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour na baboni na biso ba nyonso ba mesona kolanda Dorcas Bolo Coco on du record de Bolo Coco officiel. Na lingi bino yetro, abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolo Coco officiel. Likez, partagez, commentez. Et à façon ou manière de soutenir Dorcas Bolo Coco, Gauloise de Ferregola, Abakuko de Sila, Bissalou. Voilà, Nalinga Bino, il y a trop, PMingi et
merci mingi na kolonzambe o ya sali ke tokutana na bino mokolo lelo parce que kolala rolamka comme on dit toujours les habitudes mais le Dieu nous a fait grâce de nous réveiller encore ce matin pour nous royal liboso na bino que le bon Dieu bénisse tous les abakouk mututu rota la vidéo nanga o que sozali abakouk ozali abakouk tenzamba lola pambola yo ya mingi pe ya trop. Un grand merci à Tipé Bokana, l'Orient de Bruxelles. Merci encore une fois de plus à Cap Platinum Mengamona Tchangouye Solo, merci, et à Hervé Mbikaï l'homme à battre, l'ingénieur, bon séjour na Yokna Katanga, Hervé Mbikaï, merci encore à Bonitou Belge Noir et Francis Bandoubo, l'honorable, Baya Madi Vabalobi, Nishabofou, qui en a relata te mama. Position, peut être position, toi, à Rosebiamango, Dengue Sengeli, Nazar, Olata, Nisha Bofukia, Richiwa tout moi, l'homme aux cheveux blancs, Washima Tondo, papa na Israël, à toute la famille Bolokoko, je vous aime, Brigitte et Mavinga, la maman de Magali, et David et Gédéon, Nakatia Swed, Pichou Sadam et Moté Mananou Doma. Bisous à vous, voilà. Aujourd'hui, je reçois encore Maman Ndaku. Miss Lolo de Miss, Tozane Awa, Balobi Lelo Massa César Obeta, Nanenga Osanate, Ana Maman na colère. C'est quoi le problème de mélancer les gens tous les jours? Et puis tu as la poison. Oh, Mamba poison Koti. Si la robe ma belle vie, si la routine la belle vie poison, pourquoi tu as le niveau wana wana yaboye et utibiso wapi? Et Washima Tondo fungwe la kamelo na sexy washi. On dit bien. Donc le vraiment là sexy la ningeza vraiment au bon manzo to kanita wa to za manzo to mabe te to la ta na biso tout aussi respectande na ndenga malamu. Miss Lolo, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Dorcas Bolokoko, bonjour aussi na ba landitu ya Bolokoko officiel. Voilà, sinon bote belé, merci na onso bozo sala et kelenga vraiment na motema. Bonjour na ba bakouk tout ya monde entier, les abakouk mbote na bino démasqué na moni bota la ngopena biete bota bakouk pardon tobe banate pardon film c'est kotaki to kende biso so tout au sala ta ba 3 comptes 4 comptes poto ta la film la combien comme ata ba 4 comptes ata ba 10 comptes poto ta ka film wa ko zo petit baba pesi ba ngoba baksa ba téléphone voilà ba tie penya o koto téléphone no eza na 2 sim 2 comptes koto de donc ata 10 comptes total na ordinateur na télévision ndako na nini po kaka film ya sekele kitoko. Merci beaucoup na idée ya démasquer te biso boostate. OK sina est-ce que na ndesi la zaila ko booster netini po déjà yemo azana si ya boostama boostage ya si les ya original les ya pirateté donc batu batala ka ko sala musala bien d'accord donc mbote belé na mama Zozona Ant mbote belé na voilà mbote belé na mama Elimbizi afi Mayemba mama Céline Makutima na Lyon mama Céline Makutima na pesi mbote mbote belé na mama Yvette Pemba chouchou na nyota ya biso moko na Londres na pesi mbote belé président Yoshua le président de tous les abakouk na pesi mbote mama Elisabeth Monje Mbengai na Suède na pesi mbote mon vieux Cloclo Monzambi de Bundes na pesi mbote honorable Francis Badoubola na pesi mbote mobala bata mama Diva ingénieur Hervé Mbikaï l'homme à battre toujours na Lubumbashi na pesi mbote belé na Boni Toubé molatisi ya ba belge noir Boni Toubé belge noir na pesi mbote belé mbote ebele na bagolwa nyonso ya monde entier na pesi bino na linga bino makaba golwa boyebi nde na linga bino te na linga bino makasi golwa gladiateur bino tout na lela bino fort papa Hervé Gola babi Nika Boronina moto ya Mbopa Zuria parce que vraiment la pesi mbote belé mbote na Washi Matondo babi so bomo na pesi lengi boye grâce à Washi na président Rishi bangwana nde penya baza kuna na kati penya ya technique quoi les abakouk nyonso o bozo benganga bozo soutenir nga na ba prière na bino bozo soutenir ngai na ba message na bino merci beaucoup nazali na kufite na okufa pesi kote na kokufa lelo te oh yawe na ngai kino na mona lobi kombo ya na Yesu amen alléluia bilaka na ye kokokisa makati na ngai amen yeliloba na ye koganga kati na ngai amen yaya na ngai
kolo na ngai Alléluia. na ngai bikamwa na ngai yale siame yamame oyaya siamamengo lelile oyaya siamamengo meya. Ah, bravo Miss Lolo. Comment on va couper bien. Na biso tout la ngani dokasi. Si mo boy heureusement tie quantité. Ya botaka ba compte na no poto yebaka. Ah yo zo lukanga la sala course na nene botai. Jo ba bota nene botai ngala zalate. Jo ba bota nga nene botai azalate. Ngala nene pe bilongeza nene moko te. Mutu na mutu ana façon na ye na mutu na destin na ye. Moi si mo boy alobi na biso na ebite so tala commentaire wana. Abini. Afingi nga kane ba mesa afinga nga koko ne ba mesa afinga ngelongi mabe. Ndolo mindele. Ba ko mundele. Alfien Momboy. Ne ba mesa ba ko finga nga o yango na nene botai ofinga ka akie poto atiki yo. Est-ce que nga na nene botai tozo sala course? Vraiment. Eloko esila kate bala wela ngote. Nene botai ezatana ye mobali na balié. En tout cas, félicitations, n'a pas Brunel. Nene botai master nga na pesi mbote. Siko batu baye bateke nga na nene kala. Et si to bongisa na biso déjà na kulu dimba batu baye bate. Parce que eza ma internet. Donc nene mango tiwa. Oso comprendre. Siko tantine o ay ko ebisanga ke nene ake poto. Yaya nga na ke no simba kisi to ni ponga pena ke poto. Poto ya nene ko ki mobile na balié asala ila mikanda aye rozwa ya kei. Yaya ne ko beta vie na nga na internet. Na sala la course na mutute so mutulela bongi eza tana ye le panier circule encore voilà voilà merci beaucoup à Miss Lolo le panier circule encore puis tout ça dame moté mananou doma Emekyungu balobi la mère maman Emekyungu to pesio mbote bisous à toi et pour maman Limbizi na boire kale maman Limbizi hymne national tata moi si tendresse di binga tata na pesio mbote tata de nous tendresse di binga la sirène bona muluba loketo tanto hervé les failles no kabana en tout cas Lily de Suisse Lily de cœur le cœur de Hervé hein ba gros bisous place aux a noko zuma na pesio mbote noko irano mbote da babi biso c'est la famille voilà ici c'est ça soudé collé cimenté to kabwana ka jamais yemoko ya babi yemoko fiki d'orange moi je suis en tout cas contre mire si la bisalo pomba scène aleka ka bino merci beaucoup voilà merci beaucoup à Miss Lolo bande croiseur on a biso démasqué na ebisa donc si la muta makasi boy et puis le coup non si là pour ça n'est qui kaka akangelo mari makolo po akobo tonto Jaco tellement ni kamunene si la bisalu donc yeta bando ya couple ya Moïse kitoko couple ya Moïse to anda ko envier c'est bon comme des histoires aussi na souka part donc on a ndenge file là si la muté mama pe da olula nao yango omoni histoire aussi la tie oyo eza pe ba histoire esalamaka na ba vie réelle omona parrain akomolula mwasi akomolula mwana na filleule na ye ozomona omona o filleule akomobima pe na marraine donc histoire oyo pe en tout cas si la nzambe apambola ona bondela no mpona yo Seigneur Dieu tout puissant napesi yo merci parce que otia ba sagesse otia intelligence na mwana aussi. Oh, prière répond à celui-là. Au sala qui azala inspiré. Azala toujours en avance. Pour mutunyo surtout azala si o azala na retard. Ba bomba makamne quelque part. Mais nzambe yo pesi sila mayele o pesi inspiration divine. OK. Pour attirer la biso ba film ya kitoko boye, le quoi ba démasquer, le quoi ba tourbillon. Le quoi nouveau départ, le quoi la tout oezo le kanakati ya SB. Seigneur bomba sila maboko nao. Ta banguna, ba mekie ba kokite, ba ngomo ba eko baluka ba bit sila ngati la mutu poison. Azui poison ngo wapi Seigneur. Na tike na sala boko nao. Protection na eza na sala boko, eza na sala boko no. Garde ici là comme tu gardes la prunelle de ton œil. Éternel Dieu de gloire. Makila na yo, eza la ceinture la sécurité, pembe na sila. Amen. Merci de l'obi. Amen. 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 Oli kamunene. Il y a un film à boyer. Le film à boyer reçoit la prière tendine. OK. On comprend de la tête pourquoi parce que tala les kamba bimiso aussi la ngate là, kaba poison. Bon excusez hein. On va besoin kanganga.
Miss Kubandati, tu n'es pas de pardon. Oh, il y a un poison. Si la kabaka ba kutani la wapi. Bon, attention ba kutani. Si la table on a poison, ils ont déjà la carte 7. Oh, comme qu'on kutane point. Aïe aïe. Pour ni koko c'est la mutu makambo boy ka pona makambo kitoko azo sala. Yo basi wako c'est ma mpwani. Pona makambo kitoko azo sala. OK. Et ça passe hein. Vraiment ça passe. Mais nzamba lola mona bino bino so bat bolo ba kesi la ota mona poison kwa tiela mutu. Nzamba lola futa bino surtout yo. Isma. Isma quoi? Fanny, sont amis. Surtout yo, il y a les bandits soins. Soins. Non, là tu opéré. Ils sont arrêtés d'orcas. On dit beaucoup photo yebaka. Il y a une Bible le bac avant de parler, faut tourner la langue 7 fois. Bible constaté. Bible constaté dodo. Voilà. Pour avant de parler, on a faut tourner la langue 7 fois. Les autres qui l'ont peine à taille à réflexion. Non, et le qu'on a loba. Est-ce que c'est vrai? Et ça vraiment comment on a loba. Ou soit on a salir personnalité à mutu. Non, ma chère. Quand jusqu'à ce niveau, si la salle a bangoni. Beaucoup y a mutu pour que beaucoup y a mutu. Même bino babaku beaucoup mi dangereux beaucoup t'en as ensemble été. Yaya, quand on a loba. Au moins, la Bible est le cœur de l'homme est torturé. Mutumsa koloba non alingaka yo. Mais au fond de son cœur, alingaka yo te. Yo kasi nde tozala boy, nde tozala biso ensemble. Soit na batu mususu, toyeba ni mitema do. Non, toyeba na rabilongi. Toyeba ni milongi. Mais mutu mususu fe amso abona ne misle la sala ba émission bien boy tala maka. Jalousie pe ko kota. Batu bateka Joseph ezaba nde kwa libanda te ka bande kwa famille na ye. Bible estime que tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison. Yango na makomi na Michel Sen bongo te. Yaya, il faut faire très attention. Même Yesu kutu o asala mokili. Abina yepa mais je suis venu vers le mien. Les miens m'ont abandonné. Batu bateka Yesu la ba décola ye. Judas dans le même village na Jésus-Christ de Nazareth. Les autres bazaki bata ba tribu mususu. Ba bateka Yesu. Mutu ateka Yesu mutu ndekona ye. Yango aujourd'hui peut être libre. Oui, par sa propre famille. Mutu ateka Yesu ezali mutu ya tribu ya Israël ya place où Yesu abota mapenza. La mboka penye ya maman Marie na papa Joseph. OK. Judas Iscariote. OK. Et puis, si on t'allait bien à Jean 6, la verset 70, Jésus, l'un de vous était sorcier. OK. En tout cas. Bah, Judas peut être bazar. Et belé. Mais toi, tu comprends Judas. Oh, moi, c'est bon, qu'il est compliqué. Trop ma tata. Naebisio. Tu joues un rôle mon côté. Mais au moins, la carte est moutons lingoté. Kolobalanganya na loba boye nzamba sala ke na loba boye parce que atia ba kati na ba potentialité ba capacité et pas ta parole à connaissance mutu so lobi a imiter Miss Lolo nga sala ba émission okokate yo yaka na ndenge la obima na ndenge na yo pouvoir nga na sala ngo yo ko imiter voix nga mais ko matina sukate ponga la émission na sala ke batu ba sepela mais yo sala émission lo kwa ba yambi président de la République na plateau ozo sala émission lo kwa mutu mo bwanza na charisme ngala ma charisme na tenga na charisme te yo kana kate. OK. Na mi na ngote eza neni non moi on est pas dit vous moi te ngala linga nga vana na lingala ya kana mona lingala grevana na français ndeni Miss Lolo. Voilà, on a une parenthèse à Mukio, to fungola kina Miss Lolo. Miss Lolo, to betana ma solo, oja vraiment kotambola moi mingi et Miss Lolo condamnée peine de mort. Au Bominani. Non, le problème c'est quoi? Il y a d'autres personnes, à tangate. À jouer aussi la part de choses, pour différencier ma kaboa éviter. Le quoi, ma prince. Moi, ça tangate? Yo so mona pona ka insulte soit ni kamo olobi vérité ba condamné à mort alongwelanga kuna fala yo betanga te poani mais ngani la lake na obeta ye prince na so na zuyo na yakovo ya cheval kiji cheval kiji kovo kiji
So la zuyo, bino mi balé. Na ya tabino ma chéri mon frère. Tati Kovo. Si yo vitamine omeli eye soka butu munene. Ma politique le quoi publicité mo ba no chaka la moi si mo bobatie na publicité na communiquer na RTNC. Yo presse. Ovani na yo ozana grimaté. Mais c'est la grima. Ozaki na grima ya kolobate ya ko mo lobake ba konana nga plein de ma yo magistrat. Yo. Abi oza. Yo mo sambisa. Mami le ça porter au plainte. Mami la porter na plainte, je m'en fous de Mami. Kaba porter au plainte. Je m'en fous de Kaba. Je m'en fous de tout le monde. On va te porter na plainte. Babi, bon attends, comment tu m'as tongi batalo. Na ya kama tongi, bon pas na ya ndeni. Non, comme moi. Yo, moi je suis citoyenne de ya RDC. Na ki manani. Na ki manani sidani. Na boma mutu. Eh, star abima pas maté. C'est qui est rare et cher. Regarde côté. Moi je suis star. Na le quoi yo to kene ko senga place à retourner ba benga yo le quoi mboa. Et ça la place à retourner te yo. Non, comment kasi yo bengani. Azui. Moi je suis sur la ka. Yako la sa bako ki za famille boma. So ya bango. Ta salité sur le restaurant yako la bengani. Yo. Mais c'est salité. Va d'abord te faire soigner. Est-ce que sokola ki munoko sola ya koyi ezonga ki po yo koyi ba ko so me bouteille mo akoyo sala ngo 4 heures du temps 5 heures du temps. Même 6 heures du temps. Koyi moko comme échanger na goma ni koyi ndenge basala ko na izini échanger na groupe wa nini po azana mbongo bakisate. Yeva na chichani. Ah, muta parasite ba dollar abi kaba pesa bango. Bango ba babisa ya kaba. Et la logique faut bafuta bango. Mais nous on lobi wana ba te frapper bon balo abi bino si la mona rabino te. Et pour mité. Mais bango kaba mona bango so wana pour ba bengi kaba yo zo ki malade. Tout le monde a peine d'intervention si la terre. Ya biso ndeza boya biso to lobate. O comprendre? To wa ko beta tangwa te. So ici la pesinga mbongo na ko loba. Ta so apesinga te. Si on te tina ngala va na TV. Na ka na volonté na ngamoko. Donc on va comment linga to isa bango moni ya si la sala bodoki. Nga so na beli. Na bela na bika. Bino boye mamna biso te wona za cuisine interne. Biso to ko bisa makana se libanda to ba polo lo kwa yote mwa mobali polo uzanga frère na munoko. Lo kwa diarrhea mai ezo ma pra. Kemba nga presse, kemba nga na oyebisa yo. Kemba nga na yebisi yo lo ko za posa. Na gangela ke lobby na tina ko voice na gangela ke. Na gangela ke lobby. Na sinza ba mbala suka so afanya tanga ko ngata nga communauté. Na zonsi communauté ko na ndenga tengi ko monanga. Tati kovo. Tala munoko na sonyo na o lokwa mbiso ya ka mai to saka na ngate la edisio bozange loko bona actualité te bolu ka ngate na makamba yo abako lobela ka lisusu sila te meto kamwe vika ndo ta matazongi ya za mwana mwasi te ya mwana mwasi ata moni ba pede nde bazawana azaka pede aza pede na bina mobali na ye miss lolo azala ka pede ata bakangala obima te ya na bomi mutu na bomi ne mutu. Si on a pédé, tu vas écouter ma maman. On a convolu, on est pédé. Cheval qui dit, il était parce qu'il a des apparts derrière. Il y a un terni discal. Il y a la personne qui a un tia. Mon corps. Il y a un vanda bien. Il y a un vanda. Quand on y a ça, ça va venir à Obimisaka. Après, ça vient au solo. Bon, là, c'est ça, là, tu dois faire des bois pour aller au solo. Après, les colos passent, il y a une question de formation. Quand on y a ça, ça va. On a posé une question côté de mi prend. A posé une question côté de mi prend. Oh, Aïza, pour la baron babasi. Aïe, on m'a dit des aboyés. Donc, avant pour y être, on peut ça fait ma leçon moussou ya makam. Aïe, on a des aboyés, c'est très nécessaire dans la vie à moutou. Aïe, quand on a dit, on bien. Attends, mon coubio. Ok. Vous avez des aspects domaine mususu. Wala photo vani na openya mission mo penya mission ata ai pe ata ai ya so ka vani ba tu me no pesa sola ai to comment les gars kezaye so va faire le faut chaka eboy oyo ka sola ai e boy talinga ya ngapela za kia mfashira papa bisote est-ce que talinga penza po obenga o banye aza cheval kiji kabaka ba ofundi wakangi ya ga ne moninga boy ba le mande ko fundanga ba mo tanga ka lo kwa kisi la fille au pays non qui peut na yete bon qui peut la bango ngate po bango mutu babanda ngai
so babandaka nga te balinga bamona nga na carré na bango te mpo na ndotanga makambo na ye te lokola babandaka nga yango tika tosilisaka likambo bango babelela kokende justice po ani bana mayo faible nga bazofingafinga nga ntongo midi pokwa yo so moni nga nalobi kende oke justice tomoi na likako abima fingi yo ya épervier madame abulosing ye bongo kokende madame abulosing mobali na yo akufi nokili oyo biya mkasele mbao ya mia mungu alinga mungu makita fo bamatisako na mungu nga te ye te ye niveau na nga te yaya ye te na azosala effort yaya silisi bachaîne yaya okosilisa bachaîne madame le pervier osisa bachaîne nyonso ezaka nini oyo eza evandako a namona baninga so batia ata closier esala bango bien yo na closier esimbo te bongo kasi lance épervier te yaya yango monaka ye ndenge aloba makambo ebaluka alobona ndenge asima mabe Miss Lolo bango nyonso na baprince bayebi makambo likolo eza bango prince ndenge akoloba ke bakondane nga mort yo yebi kokondane moto a mort peine de mort oba bapeine capitale ayebi kokondane moto a mort donc nga nabomi motu te mbamoka bakondane nga mort mpona prince matama prince lokoso abalomba kuna ye mama youtube nademaraka ye na sina finga ini aloba nanga sina finga ini soko oyebisi motu ke oza moto a peau noire il faut oyeba ndenge nini ya glace la mana fingi voilà eloko batomboki babi ofingaka bato kolata nini yo yanga eloko esi babi okobika sila biloko akato sila oyiba ayibi sila voilà nani tanti na utiliser terme balobi ke sila moto ayiba bilamba davina bino mo boyeba kutu azwa bilamba davina biloko ni sila latanga bon problème eza te mais sila pesi baoka devoir veste na kilote balata bolata te tanti na ta kilote yango nalobi esala ye lokola ebimisi sila olanda omoni foto yango te namoni akotango na onurishire pardon ko balata nde sila lati bongo nasaka dior wana bolata bongo obimisa saki wana sila lataka classe na tobosanaka oyebi sila sombaka bilamba na banini ya bamarke etikali mokie kaka bazwa nde sila akosala mpe manike na bango po déjà sila so alati eloko kala mingi te bomona kilote na veste bandolatama kala mingi te nasengela pembe te elatama déjà mais sila ya pardon yaya pardon et puis bata bien auto mabete te na boyi na ngati abena fima ya silia te ngala mona na sila yaya pardon na vandeli apona sila yaya nazo loba nde mwana ngala ta kitoko ata ba biki na lata mabe ngala soma na bilamba 2000 neti ona soma ko 2000 e bon tinga te e bongiso e boaki yaya nde na boka na na 2000 bo sepeli te ya ngala mbongo te na mona mobola na lia mati zamba osunga ne ngaka benka ba ni joko ne blessé ba torti dicha benka ba oh cache ni kanga noir ngai est-ce que ngalo bay bongo là babu selma be ngalo bay bongo yum dulu ba yont est-ce que nga yo dulu ba yont ngalo ba place nini est-ce que ngam na lo ba tiango en tout cas washi ngalo ba kiloko odo makasi bomi te la compagnie ba baliganga te atali kamna lo bite balaxi nga ola nzoto yesu poli bakosela makambo boye napesi kaka conseil ngala kopesa su conseil te dorkasi na explike kaka na bate etalaka te ozomona wadisha mwinda lisu noir ezopesa mabe moi ezaki eza koabsorbe bato nyonso na rayon wana baoyoka molunge est ce que eloko nini nalobaki elobana mabe te okomana kolonga libabi makila libata basalelako bude te osala bude ya makila libata ndeni onga na omemelo baproblème namelanga ngai yo totyanga maloba loba nona bato bayeba est ce que dorcas ntatyanga maloba dorcas a posé question donc les trois tortilles ninja bino botalango te na tv les trois tortilles ninja et puis tu prends message nini nato bete no lisolo bien na Miss Lolo kabaka aza ko ba film na ye mais batu na ye oyeba ya bateka kabaka ba okoteka kabaka ba te ba moteka yo ba moteka sila ba moteka bino marketing kitoko ya fi on tobo continuer prince lokoso prince lokoso bo continuer il y a pas bien déjà
allez d'abord batangasi et pas zela yesora uka sur la biloko ke souti avant de la kango pe ya concentré akenate ata bozwi ma ya fufu bobongo le ma ya sokola botie sou ma ti ya sakhawana ba garçon ya ba penza ko ba garçon matingama ye moni poste la kondukanga na ba promité na éviter na yeba da parole de Dieu na ngai ndeno senga nyama deliver nga bino bozonga moni ba bozo sanga la ciment na oyo e ko la parole. On va parler de l'actualité au Lelo et ça fait trop mal. Tout le monde a qui bise tout nana ketchup. Malgré moi je suis pas Warion, tout le monde sait que je suis gauloise de Ferregola. Et mais tout le monde parce que vidéo ana tout le monde a qui a challenge. Il y a si la bissal. Oui. Oh nana ketchup à ça qui vidéo il y a 2 fois. Alinga si la mingi. Ah il y a beaucoup beaucoup de biso. Baba lingane si la trop c'est la vidéo té. Bon on les canés sana. Te ba bike ba kukune ba vidéo nana ba latisi ya nzemba sila. Ah bosali masutuki landi Sarah te nani Sarah wa Sarah lipeka solo owapi nani oyo ebolobo ate yatika oloba nenga zabo eshel na ye potala mafacha komba sila d'accord moi mikolo nyonso abane ko finga sila te ayoka moi chaîne et puis tunanga nini po avant kota mamanana wana abane na ntango sindi balaxise ma sindi alobi sindi ya juize mitoze la paix sila mais yo botana papa bino oza fi moboye oza na malédiction omoni soka zaki na Israël merci batumbaye poka biso eza mboka moya grâce ye soki na Israël me batumbaye fi yo ba violer na aja bukie et puis ba botise papa bango likolo ngo yana e pa leta kuna ba bengo nani mwana Karina ucho bimiso avant d'avoir yazo me makaba na mission na poto tibo mwana ba oyo babota na papa na ya tika pa yana ya mosi o me mate d'accord ayo la biso été déjà départ na yo eza mabe départ na ye ezaka bien te yo départ na eza bien to yo finga si la papa yo ba si la ba violer papa bango o mo si la papa bango oh yaya obi ya mo pe boya ka ko loba bo fani pe boya loba nana ka chama bina ndema sila bina ndema sila sila okenera sila just okenena yo wapi sila niveau mo donc sila faut classer ndenge moko na ba voilà na mobali nana très bien dit oh nana ka chama fana sila soka boina ya fani on s'en fout baba ko toza gebele yebo ka sali challenge ya ide fo baba ko bazwa ka image nana pona nanga za spécial oh excellence aigle jeune yo somona elongi ya aigle jeune talaka robe talaka mwasi nda lataka mwasi ye wana abombi nzoto na ye badeti suka na elongi na ye po mibali mosusu bamona ye te arespecta mpe mobali na ye eza te so osali video na YouTube to video na TikTok opesa mobali no bisune yo nde confirme te et puis balobi ke bozosala yakomi munoko nana bokoma osutukela nana lelo mpo boki ke fali azomema obutu na poto te aza na information te tolombana tofandela wana te tofandela wana si la botama na poto na mutu abotama na poto na oba omemelaki mokolo okesu kuna soko kotikala obangisi udebasha mikanda mpo ozwa nao mikanda nano bapesa ya 10 wana si la kendaka nde poto abeti tura yo zonga si la no bosi na nazana ataso ake poto abeta lisote ke na kendaki abeta te ye moko boss à l'entreprise na ye soka linga abimisa mbonga bina ke séjour ata ya moins une semaine na ke ata na Paris ata na Bruxelles ata na Londres ata na Allemagne ata na Suisse ata na Suède ata mboka moko oya lingi ya ke ata ko se reposer ye mais yo ko sutukela po ba mema mutu c'est que penya ko ayi bolimo stabiliser ici que fallait mema été po ko biso nana ketchup keba ite mobutu ko mobali na yo na ngaloba kyango kasi ye ngulumaza azanga fort yaya nazo biso ke azana actualité te o ndoso to azo bamba bana bitendi aluka kokisaka mwana bitendi pa tonda acha mutu mais la minute yo bitendi ezate moi tondi sapata mutu ezate à l'actualité te ane lokote a lingana zonga
Au comprendre? Il y a qui est poté yokanité. Mais au caracamba photo, banana yeba yazaka fi akola na body. Na monnaie à la télé au bobo été et ça la bien. Ya za babo ka bananyote. Surtout sur la tironne moi azala nango ya koi bo. Ya la bionda. Roba la bionda na sora la tiango. Au moins la pela maboko na ba folete mati bo sali subo. Ya pic me raté. Oui, manière makolo aye bokula mai ya lobi mbisi misi ti ayo koma na Kinshasa. Mwana mabe papa ba ngaloba kiango. Abi azalaki mwana mabe kande bo moni caractère de yango akola nango. Yo sokola mutu mazalo kwa ba melisa mai ya bembe ayoka katata ba pekisi. Ba pekisi ke mazongeli. Est-ce que voilà mon tour vraiment merci beaucoup Miss Lolo to comme il y a bien rechuté les gens déclarent balobi bozo simbara rapaniche dada mais beaucoup simba davina azalande ni davina banga davina parce que bobi que so bo meki davina quand sabino na habité davina va danger davina za elo côté ba bomisa mutu kuna ke ne makila papa nezo matena mutu davina za nani davina kara ye wana bomisa papa batu bon li solo nta mama obete royo ko bieti. Comme moi, il y a un pasteur dans l'église, du soki ya nini wana so la croix so ni wana est-ce que asa mutu on ngana roke banga ya ba conception ba tshemso la kashwa sa mabele Miss Mamolo ba on a tout dit kashwa sa mabele zalaka ngana boma mutu po ba ke tsanga kashwa sa mabele to ba kangana anya ba tsanga kashwa sa na ndeni oh to banga dada zandeni et soki davina azandeni babanga pour quelle raison abanga ka nzambe na répéta ngo mettre fois na banga nzambe na respecta na to sa l'état. À ce côté, il n'y a pas de tonga kiti. Après, parmi les songers. Bon, les songers, il y a les songers des théâtres sont. Donc, tu as besoin de citer les. Citer les. Yandi. Non, citer non. Maman, les songers de théâtre. Ya, toi, tu as bon, on a c'est. Parmi les Yana. Y'a nan émission Yana. Quelle est l'entité? Yana beti ba bore. Ya solo hein. Yana bi abakou jusqu'à Limois. Yana comment va ma campagne? Ya. C'est quand Yana respirer. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Abakouk. Toujours à ton poste. Toujours à poste. On s'est déplacé ti. Si on s'est déplacé, mon soit yo doit bénédiction. Il y a aussi l'autre de un film. Mais il faut tirer le film mais pas ça Yana yé. Et ça logique. Azana nyo. Bon, moni na bolo baboy. Batu mususu bakansaleti so ya zui e kangamika wana mutu so bonga kati. OK. Eza bongo te l'épargne circule encore. Comprendre? Nzambe jamais à cause de la bénédiction que les gens pandi moko. So moni mutu moko boy banda. Azala kala mbonga shita te mbonga bien te faut lande nango. Et un bon contrat. Et un bon moment ya contrat au moins ti avant kufa biloko comme sika biloko comme bunga ya kufi. Bon batiki la famille te pour ça. Donc la dire la question fashion le belo moment il pose à la star. On le maki oui na sala théâtre. Il faut qu'il la bisane comme on est dans le répertoire si la bisane. Exact. Le quoi exact c'est ka baza ba star. Ah? Le quoi exact c'est confirmé. Elle a confirmé mais non fashion. Il y a eu dans le répertoire si là. Et anga ezali, on est attené. Ah. Ezali yaya, il y aura un jour. Il y aura un jour. Comment on appelle ça si là? Natala ngoko. Ah. Oui, natala pour nité. Natala penza. Eh, natala ka. Ça fashion a raison. Oh, na fala théâtre, il faut comme on est dans le répertoire si là. So ezate yaya bosana. Ah. So ezate bosana. Yango. Si la bizalo azawa pied. Yes. Biso loba mingi te. Loba sala rien. To yande na terrain, to sande sala. Teka marchandise non. Ya teka ne produit na yo. Biso to teka produit na biso to classe la tomate na biso kitoko. Mutu nyoso za la poso somo ngo preuve ane nyoso silaka. Ba teka bango ba fema bango te. Ba tuye. Armée du Sali. Bonne toboki. Bambi ba papier. Sauce. Sauce. Kabakaba, azota, mate kabakaba, azota, mate kabakaba, 0 sur 10. Kabakaba combien? 0 sur 10.
yaya natalaka ye te nazalaka te bango fo batala nga fo bayebi ke chaque jour nabimisa ngo eloo moko bazobikelanga ka bapreuve te yaya baconstitue bapreuve fo bakondenga mort pasi zoba ye atanga te kizala modele abona na mona te bakolaka mutu plein de bocage na makambo ya internet o yaya zonga classe ifatia tie penya scolarité ofele gratuité scolaire gratuité scolaire na ofa zonga na première primaire mpona maternelle soni papa mokolo boye ye vo première primaire atanga te aza mayele te azaka mayele te wana début te. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Un mot à Babakouk na yo. Je vous l'offre. Oh Babakouk. Babakouk na ngai na linga bino makasi. Ma chérie, oh benga famille mobima boya vana boya kamarabo misa olo bale kwa tanti ninja. Yara esusu la famille bango tout. Bana, tanti ninja. Baotala mate. Baotala mate. Libulu o baoti bola sila bango ba odinda. Na c'est que révélation ya veuve et puis non retourner baota marate. Ya veuve noire. Même noir. Même non peut intervention ma casse azana na tenir veuvage moi mutu so azana na veuvage abimate ya akati mondelo avant akati ligne de marcation avant ya wala moni ba otala mate yela yela mpoka fozala. OK. En tout cas, merci la bino so to kutani pesa mbode. Na pesi mbote na bayanga ye bayanga ozaka tala bino ya otala nga bo commentaka bien pona nga. Batu bo komata mabe na lingi bino makasi oboni nga comme na comme linga na nga en tout cas na changer na nga malembi mais batu ba osungisa nga kana sima mabe na boy ko sala yango nde nazali ko sala bolamu na lingi ko sala yango na kokite. Oh Yesu, yo zambe ya bolingo nangae nasengi na yo. Oh Yesu, yakakosu. Merci beaucoup, Tokutani, à la prochaine. Bye bye. Na etumba. Oh Zambé. Ah, Seigneur Dieu de gloire. Bye bye te. Ah, pourquoi t'as dit? Washikata no. Na pesi déjà batu nyonso balinganga la pesi ba ombote. Bye bye washi. Bye bye le ami fi. Na ville province à Kinshasa solution eye pona mituka na bino tunanga nini mwana mama établissement Force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yeli bino solution pona ba mituka na bino oyo mwangana ezana matutu établissement Fordi atieli bino débosselage peinture pe fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya ba bebe po ekozonga elengi na ndenge akosakana te se pelas na se pelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na ndenge akosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marke nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa yango dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba. Établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Fordi oye kosekusa mituka na bango oyo ekufa. Établissement Force de Dieu ki daka na yebiso gou
Ah, que yo